Shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout, vous avez biso mokili mobimba na YouTube Otolobi Didier Forme Amalata Kala. Beaucoup kolanda biso pe na ba Facebook partout na ba émission oyo to zakoye la bino. Alors sujet na biso ya lelo na présentation boza na Mama Bena, Madame Proverbe 3030 et mingi bolandaka ngai na émission ya lobaka on l'appellera femme. On l'appellera femme eza émission moko éducative, socio-culturelle, politique oyo eza koya pona ko révolutionner biso ba mama ndeni to koyeba rôle na biso etake basi en général parce que biso basi toza na makambo ebele to pe rôle munene ya koba ko jouer na société, na église, na engumba donc partout. Alors sujet du jour na kozalelo ngamo côté naza précisément na Manchester et puis na kozwa intervention ya mama Aliso Lili azana na Londres parce que toza na organisation na biso moko tobengi yango justice et la liberté pour la femme congolaise. Donc na anglais na balobi just and the liberty for Congolese women. Donc toza ko défendre ba femme violée et puis basi o baza ko abuser bango. Donc toza ko défendre moi c'est ba droit na ye. Donc basi belé to ba droit na biso te surtout mingi na mboka nso Congo. Boyebe ke moi si penza droit na ye aza pour reconnaître en OTP baza ko pesa moi si te ke aye ba droit na ye. Alors le sujet du jour na biso to ngi to mekape ko développer makambo oyo eza koleka na mboka na biso ezali pasi pe mawa et surtout biso o tobengami toza ba mama tokoti na 2015 et puis toza na janvier ezokende mbangu. Alors yango tolingi toya ko révolutionner bino na tina na 2015 oyo yo mama peut-être olembaki ofandaki mais 2015 oyo ezala année moko c'est encore possible ndenge les messagers après ça qui sont mot d'ordre. Donc cette année c'est encore possible. C'est encore possible pour mboka na biso ba makambo za ko marcher te makambo belé za ko leka. Donc toza ko kwa na Nzambe que c'est encore possible. Alors sujet du jour on a lina le tonito le bela lelo eza makambo oyo ezoleka na mboka na biso. Ba mama na ngai boyebi nini oyo ezali koleka na mboka na biso na ba information oyo touti kozwa précisément on a outi kozwa boyebi docteur na biso Mukenzi eza information parce que journalisme ezali toujours ya liboso na bino kopesa bino ba information oyo peut-être yo yebi te oza ignorante ou ignorante oza kolanda na internet te mais à travers musala ya média ba présentation ou ba présentatrice nde okoki kozala informé. Alors ebele toyebi yango te ebele pe tansu baza informé nango. Alors eloko ezali kosala biso pasi biso ba mama ya diaspora na likambo oyo esalami epa na docteur Mukwenge. Boyebi docteur Mukwenge azali moko oyo aza ko aider biso ba femme violée na Kivu. Boyebi ba mama ebele ba violée baza ko violer bango baza ko sala bango makambo bino so ko na internet bozo mona nango. Alors aza ezaka na docteur moko docteur Mukwenge nde na Kivu aza ko aider ba mama wana ko azongisa valeur na biso ya bomwasi. Parce que moi ça a ici na valeur que bon on a inde basala ici na Brazzaville bon on inde basala na Kivu mais docteur oyo aza ko sunga que moi si a se retrouver quand même ani mona ki aza pe moi si mais toza ko kanwa na gouvernement actuel oyo ba se lever pour na koyeba ko senga ke hôpital ya docteur Mukwenge emeka ko futa $700,000 ya taxe. Oh ezalaka te biso toza na diaspora awa ba hôpital ba école ezali free mais tozomona na mboka na biso makambo oyo peuple ezosenga ke basala bazosala yango te. Mais tala docteur Mukwenge azoya meme awa ayaka awa na UK ayaka meme partout azotambola partout mpona kosala baconférence ya bafami viole bazoviole bango. Alors mingi boyebi yango mais docteur ba confisquer ba compte na ye bakangi ba banque na ye à cause que afuta taxe bandeko na ba mama totala likambo oyo pona biso. Alors yango toza mama Lili na ko interviewer un peu mama Lili ameka ko intervenir et puis tozonga alors mama Lili. Alors shalom mama Lili. Shalom mama. Na personne mbote mama Lili okoko libisanga muke na kati ya trash na biso on l'appellera femme okoko koloba nini na makambo eza kosala na mboka na biso
na tina na docteur Mukwenge bakangi confisquer ba banque na ye biso ba mama toza susu na droit te kuna ndenge za kosunga ba mama ba femme violée mobulu elekaki tutu yo okoki kocontribue nini po biso toza moko toza na UK na organisation na biso tolobi justice et la liberté pour la femme congolaise. En tout cas, maman, il y a des bossons à pêcher dans le monde et la peuple congolais. Nous sommes, on va dire qu'on a des choses à ministre, ezali mikolo mwa mingi bomoni biso toleki nanu te parce que sosi ya mboka elekaki biso makasi mingi. En tout cas, mama na ngai pe na merci mingi na ndenge opesi ngai parole. En tout cas, napesi mbote mingi na proverbe 2020 oyo azopesa biso makasi bamama azolendisa biso ntango nyonso mpona kobundela ntina na mboka na biso. Mama na ngai ezali mpasi mpe mawa na makambo tozoyoka docteur Mukwenge makambo ezosalama na mboka Kongo nayebi te soki biso bamama tozokanisa nini. Mboka na biso Kongo baviole bamama baviole bana eza pasi na Brazzaville baviole bamama baviole bana epini baviolaki bapapa partout baza kosakana na biso na Angola babomaki batata baviolaki bamama. Nayebi te bandeko na biso bamama soki tozozela nini na mboka na Angleterre awa totelema eloko gouvernement oyo ya moyibi oyo ezosalama na kati na Congo mbongo bango bazoluka sepo docteur Mukwenge apota bango mbongo wana eza president na bango Kagame nde moto asengi bango po basala na mbongo wana nini mama na ngai. Woni bonyo bayibi na Congo wana bayibi combien na mboka na biso bayibi combien mbongo wana nyonso bayibi basaki nango nini oyo bake koluka mawa oyo mwana biso toboti nefu mwana libumu docteur Mukwenge ayoki mawa bamama na ye ayoki paso bamama na ye bamona mpo na ye alobi fona zongisa dignité ya basi ya bakongolais banguna na biso oyo bayaka na babuti na bangula baza biloko mokomboso okende kotelemela docteur Mukwenge oyo azongisi respect ya bamama na mboka na Congo. Gouvernement ya lokuta bozosala kati ya Congo bino bakongolais bozoloba nini totelema docteur Mukwenge akofuta eloko wana te toza biso nyonso bamama na nsima na ye. Ok, sikoyo toza kolanse pe appel mama lilobi mpo ya bato baparlementaire oyo bapeuple bavotaki bango mpo bazala na parlement mpona kodépendre peuple mais tomoni baza koreagi te mpona kodépendre peuple na bango. Mama lelo oyo baparlementaire oyo baza na Congo baza kaka ya miyibi peuple congolais biso toza bamama na bino vote te vote salema te baoyo nyonso bazana baza kotrouble bino mitu peuple congolais bomeka kovote te vote te peuple congolais il faut tolongola banguna na mboka na biso mboka eza ya biso tokokoma lokola bana etike te il faut tosala tuto récupérer mboka na biso peuple congolais. Ok, bon sikoyo po toza na ndala kokobakisa toza kosala programme moko po tomeka mpe kokende kotelema na parlement concernant situation oyo babloke bakonti ya docteur Mukwenge tokosala tu tokopesa programme mama nyonso oza kolanda biso na Paris wapi ser liyu toyebi koza na Paris otelema na bitumba oyo eza na bamosusu babandaki baabandone eza mpe baoyo babandaki kozala kidiba bakoti na kati ya bitumba mboka donc neti ngai nazwaka bainspiration mingi na ntina na ndeko ya biso mwasi ete azalaki na mboka mopaya mais ntango abandaki koyoka makambo ezoleka na mboka na ye azalaki kolia te mpe bandaki kosala ye pasi ndenge moko na biso toza na mboka mopaya mais makambo eza koleka na mboka na biso eza yango te toyoki mboka na biso ekoma na bamoto oyo toyebi bato bande kosalela bamoto eza bawara alors bakoti bawara bayeli biso systeme ya moto bato baza kokufa kosala baaccident donc génocide eza kosalama na bakongolais na lolenge nyonso baza kokufa na nzala baza kokufa na accident donc makambo ebele alors biso a la diaspora toza kovivre kokende hôpital eza ti baekole eza ti maintenant bato oyo malamu oyo baza kotelema ke baede mboka bango nde gouvernement actuel ezo kotelema mpona koluka kokweyisa bango
Alors yango mama toza kopesa yo programme mama ya diaspora telema 2015 c'est encore possible. C'est encore possible na ba domaine nyonso. Ezala pona mboka na biso, ezala pona makambo nyonso tout donc to crois que c'est encore possible. Et puis biso toza na diaspora, yo que maman oza na rôle à jouer. Rôle na yo à jouer, yo maman oza na diaspora partout. Kondima te makambo oyo koyi koya na mboka biso ke to vote tolingi yango te. Et puis changement ya constitution, yo mama oza na diaspora tolingi yango te. Ba mama ya Paris, ba mama ya UK, ba mama ya États-Unis, to telema to célébrer parce que vous le dites quand moi si a telemaka makambo changeaka. Mais tomoni date actuelle lelo baza na gouvernement baza na bango à donc cœur na biso na bana na biso na ba famille na biso. Et donc na bango eza kaka balia basala oyo bango baza kosala baza kokuta bango baza na parlement $12,000 pour la bango ekoki ndenge wana. Donc le reste etali bango te. Mais biso toza na mboka mopaya tozwaka meme ndakisa na bandeko mosusu oyo bazalaki na mboka mopaya babundaki mpo na mboka na bango. Yo mama esika ozali tosengi na yo telema bunda mpo na mboka na yo okoki kobunda na lolenge ebele. Biso toza na biso na minduki te, biso toza na biso na minduki na biso ezali Jésus Christ de Nazareth oyo apesi biso mabele wana. Alors mama lini nayebi te soki okoki kobakisa lisusu quelque chose korévolutionner mo ya révolution mpo na bamama mosusu baza kolanda biso na ngongo. En tout cas, merci mingi mama pe na kopesa na maloba. En tout cas, nazali kopengisa ba mama mingi boya to soutenir organisation justice et la liberté pour les femmes congolaises. Ma mama na ngai, justice ezali te tozosalisa ngo kaka ana kata Angleterre. Justice oyo ezokende tina monde entier. Ma mama na nga botelema. Eza te bolo bakesi so totelema bango kuna na poto bamelaka bindiki. Mama mosusu miliki yango ezali te kokakomela ngo te mpona susi ya mboka na biso. Bamama ya bamama ya Europe mobimba, bamama ya Asie, bamama monde entier. Esika nyonso congolais ovandi po eza 2015. Faut to libérer mboka na biso. Totelema, tosala bamarche. Bamama po toyebi bino bapapa basi basomba bino. Lokola basomba bapapa biso bamama tote. Otala bamama oyo ya barwandais. Batrahi mibali na biso ya bacongolais. Mpe basalaki bamission moko ezalaki impossible mpona kotetui mboka na biso. Ebongo biso bacongolais tozozela nini? Tozozela nzambe akita, nzambe alobi akokita te o. Nzambe alobi akokita te alobi biso moko bamama totelema. Aza nsima na biso. Soki biso totelemi, nzambe aza nsima na biso. Bamama, stratégie, tosala stratégie. Mobutu alobaka otumoli bamama, otumoli mobutu otumoli bamama. Mama ngongo yango ebelani. Ngongo ebelemi bamama na nga totelema. Bamama na nga ya Europe, bamama na nga ya Asie, monde Asie esika Congolais ozali telema. Telema kolala susu pongi te mama. Merci. Bamama baya susu pongi te tozolancer appel na mama Charlotte ya oyo tokendaka na ye na parlement. Tozolancer appel na terre na biso yuyu na Paris. Tozolancer appel na bamama ya terre mosusu oyo toyebani te peut-être de loin. Mais toza ko défendre cause moko parce que mabele na biso mboka toye toza mipaya oyo eza mboka na biso te. Toza kopense kozonga mpe na mboka na biso. Alors yango toza kolancer appel na bino ke totelema mwasi il faut ayeba badroit na ye toza na besoin tozala libre. Alors tozosenga justice liboso na nzambe et puis liboso ya justice oyo ata justice oyo ya mokili ekotrahi mais justice ya nzambe ekotikala fidèle. Yango toza kolancer appel na bino nyonso tokopesa bino programme mpona kosala pike moko na parlement mpona situation oyo babloke bacompte ya Dr Mukwege oyo aza kohonore biso bamama aza kopesa biso mot de la fin mama lili po tokomi na suka mot de la fin bamama na ngai eloka tozolisa bino tuba totelema tosala pike bamama na Angleterre tokopesa bino programme ya mokolo ekoya bamama na biso ya Paris yangoka na biso courage wana tosala pike wana bake bacompte wana Dr Mukwege bakokanga yango te Ok, merci Maman Lili. Jambe tosengi na yo jouer contrôle na mboka Congo. Nyongo pesa biso ba Congolais ba mama mboka wana. Jambe 2015 yo seme confusion. Ndenge semaki
Nzambe le Dieu de Baal doit contrôler la mboka Congo. Biso ba mama totelema na 2015 afin que justice na esa na mboka Congo. C'est le continuer à programme nyonso oyo